Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous Kanayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Le Rwanda payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Mbote na bana Congo pe na bana diaspora mobimba ya bino Fumunkento boningo makuba nkai. Donc aujourd'hui Fumunkento elle a le plaisir de vous retrouver. Pourquoi? Plus je veux m'adresser aujourd'hui aux Congois et aux Congoises qui sont plus précisément au Congo. Bande konangai. Ce message, il est exceptionnellement juste pour vous. Vous qui êtes sur le terrain. Peuple congolais. Peuple congois. Comment vous pouvez vous faire laisser Bala Lisakabino Pongi jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas Yako Lamukana Pongi. Soi-disant, opposition actuellement na terrain na kin. Bisonyos tomoni ba foule, tomoni batu ba sepeli. Me bandeko. Mutu o aza kotelema liboso na bino wana. Bozaka akobosa na kaka la même personne. Combien de fois a changé de discours na ye maloba na ye moko? Bana Congo. Peuple Bantou. Bana diaspora. Même pas. Non, je m'adresse plus Bolim Bisanga vraiment na bana o na bandeko o bavuza vraiment na kachakin. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je suis en train de voir, je vais féliciter Bandeko, ba combattant. Franchement, comme je dis, je suis pas là tout le temps que pour Nayako Lobela Mabe, mais là, je félicite Bandeko, ba combattant. Nabeti Maboko. Parce que je vois que Ndenge Bazaliko, la Moussa, ba conscience Nabino, Bazako la Moussa Bino, Bandeko, Obozali na kin, Bazaliko la Moussa Bino, Bapongi, Obozaliko là, comme quoi que ne vous laissez pas borner, ne vous laissez pas vous faire avoir, et pas il y a, soi-disant, opposition. Mais rien. Mais c'est normal. Vu le nombre d'églises au Batela Bino, franchement, nombre banganda Batela Bino. Pour informations au bandeko au bazali awana diaspora bazali ko se pulmoné boko zango ndenge nini. Bandeko. Franchement, nous qui sommes ici, nous prenons de risques pour vous. Même pas que pour vous. Pour na Congo mobimba, tozo a risque pour na Congo. Mais bino mutuboza na terrain sur place boko ki ko agir koleka biso. Boza na pouvoir ou na pouvoir au peuple. Le peuple, bino boza sur place. Hein?
Bola mukana pongi ko bandeko. Quand vous mukento bolingo makuba nkoi, elle vous parle, elle vous dit, botika kobelela ba kombo o ba memela biso ko memela bokoma tous les dimanches. Lelo to dimanche, hein. Tala bino wana boko voir misa ba pasteur. Tala bino wana bozoya ko mima botutu na Congo na Afrique mobimba kobelela ba kombo esengelite. Soit disons position, barola les sabino pongi jusqu'à quand bandeko to la mukaba moi etikali mingi te. Banakin to la muka bomoni kande bozala ke bele bongo soki bolobi stop na nyonso oyo stop 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 stop. Pouvoir au peuple. Et bele bobima ki bongo. Franchement. Ah bandeko, pona royamba kaka papo obino moko bozomo nazani crédible te na misu na biso nyonso. Ye moko a changé ka combien de fois maloba. Bana diaspora. Ba Kongwa, bandeko nanga ba Bantu. Toyoka vraiment mawa pasi ya ba maman ya bandeko o bazali kokufa na bana. Tola tango vraiment na njoto na biso comme si tozomona bazoboma mwana na yo moko bien mama na yo moko bien ndeko na yo moko propre ya makila na yo. Nous qui sommes ici toza komona ba réalité zokoleka kuna mais bino mutu boza sur place bozali komona yango te. Hein? Église, 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 masanga, 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 kofi, 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 wera, 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 wera. Arrêtez! Arrêtez! Ebele bobima ki wana il fallait bo stopper makambo nyonso tozomona. Mais non, balali sibino bapongi. Bandeko na ngai. Je suis pas contente. Oui, je suis pas contente. Là, na robet la ba combattant maboko, oui. Po bazo sa musa na bango. Oui, bandeko diaspora bazo sa musa na bango. Mais bino qui est sur place, franchement, bandeko. Bon. Moi, mon message, j'espère qu'il est qui. Oh, quand on sait nabino, bo fongola ba misu nabino, bo tika kola la ba pongi, bo zakata un peu de temps, ole bo kenda ka ba église, ba bar, banganda, soki ba wapi ko kende ko ka ba concert, ba musique, bo zakata connexion, ne fils que même Facebook, boko taka, tout, bolanda, oyo bandeko, bazali ko informer bino. Peut-être kuna bazola ksabino ngote na ba télé, oui, eza ba foti na bino te, mais bo zakata temps ya muke ya kokota kanta na internet, ne fils que même 5 minutes na journée. Pona olanda ta bandeko, biso o toza ana diaspora bandeko, baza ana diaspora, makambuni ba o bino bomona rate biso to na moyen romona ngoto la kisende to le kisaka ba message na ba Facebook o kana ba YouTube nde to salaka. Na osenga bino roman bo sala bongo. S'il vous plaît. Bandeko. Donc ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre